ya. Awa tozana pont ya 25 de avril na Portugal tozali kokende église oyo ezalaki bozali komona tozana Portugal oyo eza océan te tozana Portugal toye kosala mosala ya Nzambe comme bamissionnaire tozana mama Maria autaki Luxembourg mama Kiesa autaki Suisse mama Belita Pemba autaki Angleterre mama La Douce oyo atindaka biso tokombola bandako na biso tosala supu moko ya tacos azali awa mpe na biso mama Fifi Umela mama Marie Umela toza mpe na mama na biso Suzana Ntimba mwana ya Zirikwa Switzerland tozali awa oyo eza pont bien aimé nayebi kutu te soki eza nakoki kutu comprendre te po pont oyo ezopesa nga mposa ya kozala kaka likolo ya pont bapont yango tellement eza kitoko ngai alobi bon tobeta nano mwa reportage esala biso bayeke yango wana tozosala bareportage oyo mpona esala biso vraiment tokos touti deja ndaku tozokende mosala Nzambe toza na conférence ebandaki deja banda vendredi lobi ezalaki deuxième jour na biso lelo ezali troisième jour lelo nde tozokanga masolo bandeko Allemagne lelo bazozonga ndeko moko mama ya Suisse lelo azozonga nga na kozonga lobi na mama ya Luxembourg après mutu ya Angleterre toza na babebe na biso mibale bango bakozonga mardi na yango vraiment esengo mingi ya koanonse bino bonne nouvelle oyo mbala ya sima boya ebele toza vraiment na kati ya communauté ya munene mpona kosala mosala ya nkolo Yesu biso nyonso totelema luya tusala mosala ya Nzambi luya Bible ezoloba na biso na mukanda ya Matthieu 28 19 à 20 allez prêcher la bonne nouvelle na batu na mukili mobimba alobaki te ke bote ya bandoki te alobaki te ke bote ya batu ya milangwa te alobaki te ke bote ya basi ya ndumba te me alobaki ale bokende na mukili mobimba bokende koteya liloba na Nzambe toye koteya temi nango ezali ke tozala mwinda tozala bato tokomema mwinda na mukili mobimba bien aimé na yango tozali kokende na église. Gloire à l'Éternel. Que notre Dieu soit loué, oh Yahweh, Nzamba bomoy. Yango wana bozomona reportage oyo na mboka ya Portugal. Alléluia, suivre. Mama na ngai bozali na sima kuna bolobi nini? Merci na liloba. Tupambolika Nzambe, tukumisi Nzambe na boye na biso na mboka Portugal. Siko tokumi kosala retour. Vraiment en tout cas totondika Nzambe botondi po conférence eleki malamu. Eleki vraiment kitoko lelo mokolo suka yango tozokende kosukisa conférence mpona la gloire de Dieu. Kandenge mama Makesa asili koloba bandeko baningami boya na Yesu po ete mosala na nkolo Bible elobi elanga eza monene basali baza moke. Nzambe aza na posa na yo aza na posa na ngai bien aimé dans le Seigneur. Venez porte tosala mosala na nkolo ekende liboso vraiment. Nzambe aza na posa na ye toteya liloba tobongolisa bato mitema po ete epai na Nzambe okozalaka na o jamais dessus. Oya Nzambe eumelaka vraiment. Alléluia. Toza nango ya kokutana ba mama bauti bamboka na bamboka bauti Luxembourg, Suisse, ngana uti Allemagne, bauti Angleterre, bande kwa Portugal na pasteur auti Angola, Luanda. Bien aimé, esengo vraiment
donc ya kopartage moment oyo balobi c'est louge de mundo, donc balumière qui votre lumière brille, donc il faut kongengisa mwinda partout ozali toye kongengisa mwinda na kati na mboka na Portugal. Esengo te o bamama esengwe. Napesi parole epai ya mama Madia Ngudi Nzambi. Merci mama pona opesa nga suloba. Tozo senga liboso na lo merci na Nzambo ya bongisa kipoto to kwa kukuta na suna mboka oyo. Poto yawa na mboka oyo to touriste te ka sitoye kusala mosala na Nzambo. Haleluya. Oye mboka lobaki te bokele ba mboka na pona kutatu la sanga malamu na ku Yesu Masia. Wa lobite ko yala mwana motese bele mi batu babongo la mitima poto to koleka na Nzambo. Haleluya. Nzambi sur les alliés. Ya mwana zo pesa biso temps. To profiter na temps ya zo tikela biso poto to kwa kobongwana. Po ya loba lingi kufana moto mabeta lingi moto mabetika mababila. Haleluya. Ya mwana zo tato la monene ya Nzambe oyo. Bandeko boya ibele boya na Nzambe boya. Bongetika di muketo sa sumusika te bilaka seko kisami onyo sa loba na Biblia. Tokomi komona ngo siko na miso. Eloko nisu tozozela. Alors nyonso mokile kotika la meto luka non liboso bokonza likolo. Gloire à Dieu. Wana siko tozobelela bandeko botelema to luka Yesu nyonso ya mokile eza nango na litomba te. Toluka ye po aza malamu. Amen. Parole leki epai ya mama na biso Suzana Ntimba. Mama olobi nini pona musala oyo toye kosala na mboko ya Portugal. Haleluya. Merci pona liloba kopesaka liloba. Merci pona nyonso na ba séjour na biso tovandi na pesi kaka merci. Nzambe azwa lokumu. To yaki banda le premier lelo le 5 tozozonga pona milulo tozalaki nango et 3 jours e banda ki vendredi jusqu'à lelo mokola suka. Oyo bayaki te lelo baya. Amen. Suka baya nzambe na posa na bango. Merci pona nyonso. Amen. Nzambe apambola mokolo na lelo. Nzambe apambola mokolo na lelo. Ndenge ndeko ba mama ba lobi ke ba oyo bayaki te baya. Na eglise lelo baya koyoka liloba na Nzambe. En tout cas, musala na Nzambe eleki vraiment kitoko. Epesi biso lisusu posa yako ya lisusu bien-aimé. Me yambalo yo bato bakozala disponible tozokende Angola. Yo mutozokende Angola tozali kokende koteya sango malamu kuna na Angola bien-aimé. Yo mutoza disponible okokende voyage. Contactez Maman Makiese, contactez Maman Timba, contactez Maman Fifi La Douce, contactez Maman Suzana. Kuna pe na Luxembourg ke ba oyo bakozala disponible, bo contactez Maman Marie José, Maman Paulina. Ba mama oyo soki boluki bango na Luxembourg ke bakopesa bino information ya koluka Mama Kiese pona clairesir bino ke tozosambela Nzambe milulu ya mibale ekende koleka na mboka ya Angola na yango tokende komibongisa pe koyeba programe tokosala nano te po ete Nzambe nano apesi biso esika tokenda kongumamela ete ndenge Bible ezali koloba na mukanda ya Proverbe 16 mutu akanisaka me mutu akokisaka ezalaka Nzambe. Tozali kozela Nzambe akokisa mukano na ye kelikanisi oyo vraiment Nzambe atelemisi biso pona kosala musala na ye na Nzambe ezo senga ekende musika bien-aimé. Lisanga oyo ezala kaka ya 3 personnes te 4 personnes te me ezala lisanga mubimba oyo bato babanda koya memi awa na Europe mbula oyo soki ndenge toye Portugal boye conference ya mibale yango tokende kosala na Angola bien-aimé oyo ayebi kaza musali na Nzambe azali na ata oyo ya kokende Angola
akoki kosomba biye na ye na mikolo bamama kiese bamama fifi la douce bakozala na ngola na mama ntimba mpona tokende kopanza sango malamu bien-aimé kodeplace ezalaka malamu ofuti biye ofuti hotel ofuti kolia esika bino bokeili voyage mpona kosala vraiment mosala na nzambe tobanga mbongo te mbongo esalaka mutu te me mbongo mutu asalaka yango nyonso biso tozali na yango euti epai ya nzambe tata na yango tozobenga bien-aimé mpona bozwa bainformation komi bamissionnaire oyo bafukamelaka nzambe butu mpe na moi bien-aimé ntango ntongo etanaka ezosenga tozala na bomoko mpona kosala mosala ya nkolo yesu masiya oyo azali na bomoi. Toza na mama autaki Angleterre na bana mama Belita Pemba. Tozali na mama Fifi autaki Dortmundu. Toza na mama Suzana pe mama Kiese bautaki Zurich Switzerland. Toza pe na mama Marie José musali na nkolo missionnaire. Ba missionnaire nyonso toutaki partout. Aqui tá fechado, vamos assim. Aqui também está fechado. Aqui também está fechado. Ali também estava fechado, não sei. Yeah. Na yango vraiment boya tolamuka na pongi bien-aimé paki oyo 3 jours ya résurrection elobelaka biso vraiment eloko totelema na mabondeli ndenge Yesu azalaki kosambela mbala misatu, Daniel azalaki kosambela mbala misatu, Moïse pe azalaki kosambela mbala misatu. Bien-aimé esengeli totelema tobenga mabana na nzambe, tobenga makaka basali oyo ya esika moko te. Yaka mama pasteur, yaka nzambe azobenga yo na groupe ba missionnaire, yaka mama diacre, yaka chanteur, yaka tosala musala na nzambe, intercesseur telema pepo na lisanga oyo ekende liboso à suivre. Que notre Dieu nous bénisse. Alléluia. Allez prêcher la parole de l'Éternel. Que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia.